Ingeta, 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 bokota, 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 la famille. Ka ndenge toyebisaka bino, ka ndenge tolobaka na bino, bokota bandeko na nga, matière baboyaka yango te, matière bakimaka yango te, matière babangelaka yango pe te. Soki matière ezali ekozala toujours malamu bokoti tobeti basolo. Soki matière ezali ekozala toujours malamu bokoti tosololi. Soki matière ezali bokoti bandeko na nga totie nyonso na poasa na ndenge pe na système moko ya malamu vraiment mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Ka ndenge tolobaka toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso. Je m'excuse, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Pour na bandeko na biso ya sika, en tout cas si soki ezambala liboso ya okota na chaîne na biso ya Kisongi officiel, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu akongonga ya notification ezalaka que à chaque fois que Kisongi officiel awando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga partage nde likambo biso tolela partage na chaîne na biso. Soki oza mutu ya sika okoti okomi kotala biso pe mutu ya sika pe, en tout cas to osenga na yo s'abonner massivement. Tango ozo sabonaka bongo bandeko nanga sala mwa partage na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Lelo la famille toye na dossier kanenge toye bisarabino dossier makambo nde makambo. Dossier na biso ya lelo eza concerné na comédien na biso na kombo ya Décor Ilonga. Nabandi ebele abatu toyebi Décor ajouaka na epai ya Belfi Kandi tomonaka pe Décor ajouaka na groupe Simba pe ba chaîne mosusu babengisaka Décor. En tout cas Décor atikala kozala na problème te ke no awa na ko jouer te awa nde na ko jouer totikala komona problème wana ata mokolo moko te epai ya Décor place nyonso bisika nyonso basengaka musala ke no Décor akende musala musala. En tout cas akendaka na ye sans problème. Et puis Décor totikala ko yoka ye te ke no yango wana Décor aswana kina mutuki ngandi, yango wana Décor abebana kina mutuki ngandi. Babiloko wana en tout cas totikala ko yoka ngote epai ya Décor bande. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope lalakate, tozali na solution na Gavker. Bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, Gavker gros solution, perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille kande toyeb sarabiso
batela santé na yo soki okobatela santé na yo te moto moko te akotikala kobatela santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que motu koyebaka ndenge nini ya kobatelaka surtout santé. Soki omoni ke santé na yo eza bien te ekozala malamu benga Gavecœur na lombangu. Gavecœur asunga yo na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Ka ndenge toyebisaka bino ko célébrer anniversaire la famille ezalaka lipamboli tant de personnes lelo oyo basi batika biso. Tant de personnes lelo oyo baza lisusu na biso te, mais soki yo zali nzambe azobatela nzambe azobomba eza toujours eloko ya malamu ka ndenge ezalaka ya kokumisela yango nzambe. Yango bandeko na nga na ye ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoya lobi kuna nazokende pa ya bakingandi matanga yaka na ndenge nango na cadre nango na système nango bandeko nanga yango bandeko nangai kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso o bakufeli oyo ya bango papa kufi mama kufi tata mwasi mama kulutu toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga kande na bando beta lisolo ya décor elunga ebele ya batu biso nyonso toyebi décor aza mutu moko azalaka na ye problématique te. Décor ilonga aza mutu moko azalaka na ye ata na problème moko te ya oyo etali keno yango wana décor alobaki yango wana décor akendaki yango wana décor azongaki yango wana décor asalaki mataki ta tomona kango te totikala pe komona décor na bamakambo wana te. Décor ajouaka place nyonso to bisika nyonso o babengisaka ye soki mosala na ye ebengi keno décor lelo oyo okende jouer na groupe kingandi en tout cas akendaka na ye azalaka mutu ba politique te pe amikotisa na ye na makambo ya politique te. Lelo oyo toyebi ke lelo oyo tolobango bandeko nanga c'est connu de tout le monde biso nyonso toyebi ekomi nango na deux parties ya théâtre ekomi na SB ekomi na famille Libota. Mais décor en aucun jour asi ya mipesa position ke nonga nazalaka mutu ya famille Libota atikala kosala makambo wana te. Ye ajouaka bisika nyonso bakobenga akine ya ajoua yebi ke eza musala na ye. Mais eza ya kokamwa lelo to ya koyoka makambo oyo ya Gabi akomi kobimisa na kombo ya décor. La famille ngana lobaka toujours ba makambo mosusu ezalaka toujours malamu to ya koloba. Bomoni soki bomoni moto osala mabe ezalaka bien boye bobeteli lisolo. Mais soki bokozalaka moto oyebi ke moto ya lobi mabe asali mabe bino bozoya kaka non parce que c'est ya Gabi parce que yango to omona bato ebele lelo oyo bandeko nanga bazokendaka liboso te parce que ezana bato mosusu bazobangaka ezalaka bongo mais mutu ezalaka malamu boyebisi mutu vérité bozongisi mutu na nzela mutu ayeba place na ye ayeba keno makambo nazoloba ezokende bientôt ezokende nango mabe ekozala toujours et encore malamu mingi. Lelo toye komona ya Gabi aye kokota na ba interview ya Gabi akomi koloba oh makambo ya décor ye il faut akende il faut asala boye en tout cas bandeko nanga ba makambo eza ebele na kolingana tiela bino ba maloba ya Gabi bino moko bolanda ba maloba ya Gabi na bukebi nyonso ezala te ke non mama songi na biso ye moto alobaki te na boyi na otiela bino penza ba matière nyonso mais avant na tiela bino la famille na tuna bino nanu est-ce que bo sabona déjà soki nano sabona te en tout cas na osenga na bolingo nzambe saboni soki nano salelanga partage te en tout cas c'est le moment salelanga partage soki nano salelanga commentaire te c'est le moment encore salelanga commentaire et osalanga malamu oyo esalaka ke mosala na biso ekendaka liboso ezalaka ba commentaire na bino ezalaka ba partage na bino yango esalaka ke mosala na biso pe ekendaka liboso tango mosala ezokende liboso yango epesaka biso pe courage toke kolukela bino ba matière parce que soki ezokende te soki visibilité eza te moyen nalukela bino ba matière eza te na kolemba na nga na vandi na nga nalobi bato nga nazokufela awa
bango kutu baosunganga te ata na partage te ezalaka mwa bongo. Voilà bandeko na nga en tout cas naotiela bino bamaloba ya Yaya Gabi tolanda ngo na bukebi et après nazozonga mpo na kocontinue émission na biso kaka ndenge esengeli tolanda et on se retrouve juste après. Si on a d'accord bana problème d'accord azaleki asila pa elombe est-ce que bino boyebi oh makambo nini boloba ok akipaka biloko wana te kwanda makambo bato balobaka te d'accord azaleki asila epa elombe. Ah mais pourquoi pas Yaya na epa elombe. Est-ce que bien que na film na c'est ça aussi. Oh abenge te point. D'accord na film pas SB. Oh akenda kati. Oui. OK. Abenge te point. Oh omoni Silaskin azaka mutu moko un peu réservé. Amona kasiko so mutu moko aza trop côté mso amona ah so na bina benga et bota problème te. Akima problème trop. Or que bato wana baza ba petit na e o ba vanda na e pa elombe. Basila ba yambi bato ebele na baleya. Ne pas mutu na vie de loin. Vous comprenez? Akai ko ke pas e pa elombe. Bat ba yambi kuna za basila. Basa ba leki. Ya ko négliger bango te. Vous comprenez? Ce que dobito ke na ngo pe bongo ke no so bat bazo jouer kuna bo akobeba na bandeko na ye. Bandone ba mona ke aso benga bango te. Bandone ba mona ke ezo sala bango pasi comment Yaya koma boy. Parce que azo na ba réserve peut-être soka bia benga e bota problème te. Let me guess. You're thinking about going to therapy. And as a therapist myself, of course I'm going to say that's a great idea. But first, let's talk about the things they don't tell you. Tozo teka pa na takaza to fungoli tana takaza fungoli ba terrain na yena. Na yena février. Na ba na biso pour na docteur Mogisho. Voilà. Paris des na Belgique. Ingite bazana ngo. Nazoka siko kanda. Oh, kanda yali. Po nazo linga na bazana ngo te. Ozo mon polémique na batu nanga mukamate. Pona lingie longwa. Pona oka ngo kanda suna mwana muta mukamate nazo simba 1 franc. Abeta ngo karapanda keza kitoko te. OK. Mais bele babanga ka bamona ko net ba vantir makambo. Aventure ezate. Aventure comment? Aventure to ya vana kitu ba dolo baloba. Ba c'est Thomas. Yebi oyebi bien que docteur Mokiso linga no ba blague wana te. Et puis ponga na nani? Ça va, tokotala. Ponga na za nani? Tokotala lobi na matanga soki. Na za problème te. Soki kuta na mutonga na kuta. No kyo kolonga place na vente na ke ko tele mona ke ko tambula ko pesa bato bambote te. Place na fandi na bato na kuta na pia bombote. OK. Voilà. D'accord ani na contraté, d'accord za na couleur te. Ata bengi na omilo quoi. Ata bengi banani. Ya na problème te. D'accord za contraté, asina contrat place moté. D'accord aza mutu babenga kana filme. Ngana ko benga décor yo ko benga décor ya ko benga décor. Alu ka ba Jimmy Limbondo. OK. Vous comprenez? Le kan de kunanga mbongo Limbondo. OK, amu miselo. Elonga Christian Shoga. Yo ba bote. Vous comprenez? Ayaka na ilubu na ngala benga kae. So daza besoin benga décor na bengi décor. So daza besoin benga mutu na benga na bengi. Décor za na contrat na mutu oyo ba ko pekisa ko kene boite. Ana mwasa bali. Il faut que Nekota Jérémie koti simbongo ke koto koti simbongo et puis ça kota mbongo na chaîne na ye na le 21 et patala atala mai atala mafuta. Et ya ko tika batna mokilio te. Mais sikoyo balbi eza bande comme susu nde ya ngambu boye ba yena ki songi bande ko SB nde ba ki songi ba te kati ya dossier ngo pour que pelisa. Kasi babi kuna pe ye ndeko wana pe kuna pe ba beti bouton ye pe babi ba retourner te. Ndeko wana nani? No quoi. Depuis babi kuna pas retourner te à bouton. Et na dans SB. Te lokuta. Lokuta. Mais si la qui parabilo ko wana te. Si on a d'accord bana problème. D'accord azalé ka si la pa elombe. Est-ce que bien boyebi? Oh makambo ni boloba. OK. Aki parabilo ko wana te. Kwanda makamba to baloba te. D'accord azalé ka si la e pa elombe. Ah mais pourquoi pas Yaya na e pa elombe. Est-ce que bien que na film na c'est ça aussi. Oh abenge te point. D'accord na film pas SB. Oh akenda kati. Oui. OK. Abenge te point. Omoni Silaskin azaka mutu moko un peu réservé. Amona kasiko so mutu moko aza trop côté mso amona ah
so na bina benga e bota problème te akima problème trop or que bato wana baza bapeti na ye o bavanda na ye pa elombe basila bayambi bato ebele na baleya ocomprendre epa elombe bato bayambi ye kuna eza basila baza baleki ya konéglige bango te ozo comprendre soki tobi tokende yango mpe bongo kende so bato ozojouye kuna akobeba na bandeko na ye bandeko ne bamonaki azobenga bango te bandeko ne bamonaki ezosala bango mpasi koma yaya koma boye parce que azoza na bareserve peut-être soki abia benga ekobota problème te omoni sila aza bongo mais nga na oyebisa ye abengaka bandeko ne mpo baza bandeko ne bauti mpa na elombe baza na mona contrat te bon bamisusu mpe ezalaka kobenga ndeko na yo obengi bien kisongisongi nde na kati ya univers docteur azala makambo wana te te nabi kisongisongi nde eza mwa makasi na univers na bino bandeko baolingaka kisongi na abuka mwa moninga puke barenie makambo nde omona yango yango pisi yango makambo yango ezalaka bongo yaya sikoso oyo olandi bongo osukaka mpe ekosila lelo te mais yakabi makambo oyo esilaka makambo baka oyo ekosila nango ekosila bino boza quand même na makambo oyo ti ntango baparti mpo ezosalema boye omo teke esalama bien te yakabi sikoyo tosala nini mpana eloko osala te esekei bongo esalema deja bongo toyebi nde tokosala te bato bazofutama na bango yoka ti baotika esimba te seke toluka tozongisa esprit ya mama na biso azalaki mpisa kosangisa bino wana mama Olive so asangisi bino lelo mama Olive mposo abengi mpena Gabriel na bizala wana mama top po ozala wana bino mobali bovana bosolola ekoteli na biso baacteur tokomza baproblème ozo comprendre tokomza baproblème or ce n'est pas bon ce n'est pas bon na osala effort te na part na moko te na part na nga nalingi te mais ezolanda nga kaka na part na nga nalingi na nga te mais ezolanda nga kaka ozo comprendre nzambe aza malamu akosunga eloko na eloko eza na ntango nango bajibe epiana na bawera barenyaki bezalaki mpe na bato na bango basalaki makambo basili te qu'on se le dise basili basute lelo fali na fere mais bino mpe bozela bango mibale na basila baosila te te moto asilaka te ezaka jésus christ mais depuis basali 4 ans ou 5 ans yango bazaka na jésus christ te esala yango ba 5 ans tokosi 5 ans te jamais 5 ans ebele wana lebanda na okale papa basila akufaki ata nde nani tata mwasi abimi po mutu abanda makambo moko pa tata mwasi to ba 3 ans 3 ans, 2 ou 3 ans comme ça. 3 ans. Mais bah dina mina bino bazana bino ka betina suka. Bon, total. Ko futa te yaya. Sikoyo ba chaîne pe ba vie ezokota. Ba ba ko ba tolina so soute mais ba tout sikoyo bazawa na ba zolinga te. OK, ba odemela ka wana. Net sam na tisa yo pekisa akotisa te. Et simba te. Donc c'est comme si ba olia na sima makambo. Bango ba ko sala ba bongo esala ngwe loko te. Mais biso na biso siko pourquoi bon ba koza ba kota mbongo na bango eza problème te mino pe bolingo pe sila kasa patika makambo yo apatika makambo OK toko usala ngo te eloko esisa biso ngo eza matalana mutu sota lingi ba mona ye ke asali boye pole ko ke sa vidéo ke papa moli vazwi mbongo OK eloko ebomaki yango wana iko vidéo pesa sute yango même makambo ekomo sila malembe ezosila ekosila kala bolona to comme na soko yokana ti bato yokana to comme ko yokana comme sola moi moko bakomi ke on intérêt na ngani na sola nanga intérêt na ngani na sola nanga to et comme sila nango voilà mais liboso yi pe na soutien moko ya gabi olati opesi muninga alati olati c'est masute polo jo opesi muninga mutu pas jouer loko na kene nango mais lelo ezaka suste komo banga na mutu so jouer loko na kene on est net na chambre nanga bozala ka kokanga okota te ozwa te mais
auparavant on l'a Bible ma baninga na oh tolatana na kepe pa na kepa na zui yango pe na vai nango na tournage boye no zui pe loka mutu oke nango mais lelo oke nango te mutu okinanga mutu osilika mabe tozalaki na so na normal tozalaki na so normal tozwi na yo eke nango mais lelo eosimba te voilà ça fait voilà de retour na bandi ebele ya batu touti kolanda ebele ya batu touti koyoka le message est vraiment clair bande konanga touti koyoka makambo ya Gabi auti kobimisa la famille ya kokomante penza ebele eza nango te kandenge na uti koloba je m'excuse touti kolanda bien ya Gabi na oyeba te ya Gabi soki Belle-Vie asala ye nini na yebi te omoni toza bato soki moninga asali yo likambo to asala yo likambo olia kobandaka kotambolaka na kombo na ye matin midi soir ezalaka malamu oye olobi ke non ndenge eza boye nga Belle-Vie asala nga boye soki peut-être eza makambo moko ke non mutu aya kosenga yo bolimbisi bobongisa olobi moto aye soki amoni ke c'est vrai asala yo likambo wana moto aye asengi yo bolimbisi et puis bobongisi c'est fini bien que bokozala ba ami lisusu te bokozala pe ba ennemi te mais l'essentiel bokosololaka parce que ya Gabi ndenge azolobela c'est comme si ya Gabi ye Belle-Vie kandi apekisaka bato bakendaka kojouer na SB Belle-Vie kandi apekisaka mutu te Belle-Vie kandi abekisa et puis eloko na olinga pe ya Gabi aza mutu boko azo se contredire ye moko sans koyeba ye décor aza na contrat te aza na contrat te akuti kokende kojouer place nyonso aza na contrat te ata soki aza na contrat ya Belle-Vie ya Bella pour ton information ba Maria Longondo bango wana baza na ba contrat bakendaka kojouer bisika mosusu te bango wana bazojouaka ba papa Serge bakendaka kojouer ba mama Étoile bazokendaka kojouer bisika mosusu ba Ralia bango wana bazokendaka kojouer ezo dépendre na mutu ye moko soki amoni peut-être que place kingande bazobenga nga na lingana nanga kokende te problème ya Belle-Vie eza wapi problème ya Belle-Vie eza te eza mutu ye moko décor ilunga aza mwana moke te aza mokolo aza bébé te aza mwana 13 ans te aza mwana 12 ans te oyo bakoki koyebisa ye likambo kosala mais aza mokolo ayebi ke oyo nakoki kosala oyo nakoki kosala te aza mokolo aza mwana moke te pourquoi kolingaka kaka koyaka kobebisa bakombo batu kolingaka kaka koya kobebisaka ba réputation ya baninga ya Gabi bandeko nanga est-ce que boyebi ke ndenge eza boye na ba place ebele ya Gabi babengaka ye lisusu te siko awa avandeli na ye kaka ba interview ya ba émission babengaka bapesi ye mwa ba $20 bapesi ye mwa ba $30 ayebi ke l'essentiel fin du mois na kolia mais eloko kana oloba na ya Gabi ngona ta ba chaîne o bazobenga kande bazobengaka yo lelo babengi yo koto yo lobi kuna koto yo lobi kuna kote kuna bango pe bakolemba yo eozala bongo sikoyo kozala na ba chaîne pona ba interview bakobandaka lisusu kobengaka yo te eozala ndenge nini bongisa na baninga tika kokota makambo ya rando oyo etali yo te tika koyina Belle-Vie pamba obota Belle-Vie te étoile oyo aza nango yo moto tiaki yango te moto atia étoile oyo eza na kati ya Belle-Vie eza Nzambe kaka Nzambe ye moko na bolingo na ye na mawa na ye ye nde aza na droit ya kolongola étoile wana mais biso bato ata soki tomati ata soki tokiti moyen tolongolaka étoile wana eza te tokotikala kolongola yango te alors tika mwana bato kimia mwana bato avanda avivre vie na ye na pete nyonso soki oza na likambo kolobela bato est-ce que si la bisalo ayebisaki yo keno azalaki na posa décor akende ojouer na SB ye wana grâce luzolo akende ojouer na SB te akende ojouer bapekisa ye batikala kopekisa ye te
boyaki kutu na barimer na bino oh grâce comme atie na SB omona chez Bella bakotikala kopesa ye role lisusu te ye wana bomonaki na filme oyo euti kosila awa ajuaki mpona koyebisa bino kaka no Belleville akangaka na ye mutu te akangaka mutu te Belleville oyo ozomona ye alandelaka place talent ezali soki amoni ke filme ya tour oyo barole ya bato kingandi ekozala gloire au seigneur mutu wana bakobengisa mais soki role na yo ekozala te o mata okita bakobengisa yo te c'est ça Belleville donc ya gabi ndenge oza boye oza mutu moko il faut ondimelaka tia yango ka na mutu ke Belleville c'est le travail Belleville eza buzoba te Belleville azozwaka bato oyo baza na mutu na mitu na bango ezofonctionnaka bien Belleville kandi apesaka n'importe qui role te apesaka pe role mpona osepelisa mutu te mais apesaka role parce que ayebi ke bafilme na ye eza bafilme moko etalemaka partout dans le monde eza eloko fo otiaka na mutu ya gabi bisika nyonso ozolandaka biso tia yango mpenza na mutu na yo lataka yango bandaka kotambola nango ekosungaka yo tika pe vie ya Belleville kandi kimia oza na besoin oza na posa kolobela mutu kingandi kende kolobela mutu wana metango ozoloba longolaka kombo ya Belleville bacomédien kolobela eza ka bacomédien oyo bazojoue te epai ya Belleville bacomédien kolobela baza ebele oyo okoki mpenza kovandela okomi kolobela ba oyo baosala mosala malonga te baza mpenza ebele oyo okoki kovandela alors tika na yo vie ya Belleville kandi kimia asala mosala na ye asala te tika ye kimia avanda ekozala malamu ke lelo mata kita na kombo Belleville Belleville asalaki Belleville akendaki Belleville azongaki Belleville boye okoki kobanda nini interview na yo kimia te obanda osilisa yango sans kombo Belleville il faut kaka otiaka kombo Belleville yebi ke soki nalobi kombo Belleville nde interview oyo kotalema ezaka pasi pe mawa donc ozalaka pe mukala ya Belleville parce que soki okobanda olobelaka ka Belleville chaque jour bien que olobelaka na ye ka olobelaka nango Belleville ka mabe donc oza mukala ya Belleville o mata okita oza mukala ya Belleville eza nango bongo. Voilà la famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso kande toyebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka nango te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu suka na biso yango oyo bo permettre biso toyebisa bino surtout ba bye bye na ndenge moko ya kitoko hein la famille ba bye bye ya bien botiela biso ba j'aime bosalela biso ba commentaire partage nde likambo bye bye et à la prochaine.